Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Zidane. Tendresse à tout na Zidane. Nini comme la Zidane. Bosali papa océan. Bosali papa océan. Nini. Zidane ina benga Zidane. Alors Zidane, bosali papa océan nini kuna kabinda. Zidane, Koba, Tito, Christian Petit. Soki bino mutubo salanga boye. Soki bino mutubo salanga boye. Eza bino na nzambe na bino. Etike biso nan conscience na yo. Et reprocha qu'on a dit kamunini na maladie oh. Na habité pour na habité nga na sambela nga donc na habité au moins l'air mususu na habité donc nazalaki na basi moko boye nazalaki na basi après na habité soki likambo yango nde eyela ngai po na basi wana Alexa biso ba vidéo oyo tant azo tomboka mais azo senga mbongo boye nde nini azo tine déjà mbongo mwasi oyo Alexi nudité ya mwasi atindelaki ba nudité na ba photo yeso asengi océan so asengi mwasi nudité na photo atindelie ali azwi ba nudité wana apesi mwasi na ale mwasi asali siko mukolo vidéo chantage tinela mbongo nakangi ba vidéo na téléphone mobile nanga so tinela mbongo te na publier yo ezaki lisolo ya mama wana ezalaki lisolo ya ngana ye tozalaki na bolingo Tendresse nde aya kokuta ba message na ye na téléphone nde Tendresse azwa téléphone nanga a copier ba message nyonso ndeti mama no koyebisa ndeti nini na kao na senga ye ba pardon ebele mbala ebele autant te c'est quand on était avec manaka der dans na lobby na sengi bozimisi déjà na lobby Papi Kader Dimbisanga. C'est vrai ou c'est faux? Les Ketchou. Nangina senga pardon. Pardon au senga et pas banane. Nazo senga non banane et pas Zidane. Tendresse. Papa c'est un zanga tendresse hein. Ah. Boni. Bien. Nabi Boyoza en direct, tu as l'émission. S'il te plaît, pardon, tu as comment en direct na émission. Tu as na plateau par les Ketchou. Tu as dit que ngande mutu na bakindi okutanga na mobali na mbetu yango sala AVC. Likoya kinduma ngande sala AVC. S'il te plaît, mais quand on éclaircir tout le monde mutie, pour toi moi crédit à mutie. Zara un peu bref. Est-ce que ngande za base maladie na yo? Tendresse. Au benga na émission ba yo za koza maladi na ngati. Oza koza maladi na ngati. Na benga kutika benga papa c'est un toza en direct donc nazaki émotionné. Nandima te ke nani papa Koba asalanga iboye ke naloba bongo te naloba ke nzambe nde ayebi likambo na bango soki eza ya solo soki eza pe ya lukuta ngana bango na nzambe nanga ayebaki te makambo nyonso ekoma ti boye yo na bi donc bo na sengaka bolimbisi po pardon Olinga ma tendresse nalingaka ye pena makasi nalingaka ye donc papa comment ça vous avez un moko azaki na groupe nanga mwana na groupe mwana na ngai OK pe bana na ngai te
bosunganga kaka na loboko na ngai na lokolo na nga donc eosala bien soki bosungi nga eozala bien après nde nga sikoyo nazwa moyen na kokipe bana na ngai na kofukela bango baklasse nde makambo nyonso ndenge ezali donc yango wana mpenza nasengi mama Olive oza mama na ngai oza mama na biso donc mama Olive sunga ngai naza mwana na yo donc naleli mingi donc nazolela na baémission nyonso nazoloba mais on dirait bainformation ezokomela yo te nasengi osunga ngai mama Denise sunga ngai mpe papa na ngai mpo na koloba na mokuse nayebi ye mpenza te nayebi ye te me bandeko ya papa na ngai nayebaki bango bakoko na nga nayebaki bango. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois nzambe ya loposo okomaki na poso lokola ya nyama lokola ya nkewa lokese to mpe ngando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya canon, ta ya android, ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Dr Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition. Pour vivre parce que pour ils ont besoin de place dans mon quoi. Pour finir, bah il benda beauté. Oui, maintenant benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabi Soya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, mon pandi sango ya solo, loko la bolinganga, loko la botala, ka émission Nabi surtout ba maman abi malgré tout ça na confinement, c'est ça non? Confinement non? C'est ça? Quand on a un confinement, ils ont permis de battre bimate, ils ont permis de battre tambolate, et on a été le jeune producteur Kevin et Panda le Ketchu Papa Malongi les mannequins de Kinshasa, le Nazarana, Borotalanga, Bomisa Kotala, émission Nabiso Kati, c'est ça partout dans le monde entier. Nabi qui vous a dit na posanae, Banda Makamboya, Alubana noté. Na lobakati pe toyeba kati na toyeba plus histoire na ye awa na kati ya Congo Liziba TV toujours surtout ba maman bozo émission o bo partager rien que la vérité to lobaka kati pe akoba mingi pe solo na ye o to koyeba awa pourquoi pe pona nini o ba yebi na o ba yebi ti ba yoka sango ba ko découvrir mo a na kati ya émission na biso. Yakati. Merci vraiment. Il n'y a pas pu le roi la carte illimitée formule Asuka bilanga héros na moni suswabi azana gouvernement bimbomo na José Ndombe Showman premier ministre Junior et Musuku prêtre babi HPR de na peso mote bisko zali babi toujours tozali wana pe na bozali babi Gastino Mangala bar 30 juin à Montréal eska balia ka vraiment kitoko babi bar 30 juin à Montréal place moya ngita place moya sombele suka likamu kunezala ka somo bayaka ya somo pe eyinda kitoko. Merci na bino tout, merci babone tout bolinga leke chu bolinga ka Congo Liziba TV bo s'abonner nazana lelo l'artiste pour se planayer vraiment azana marambola ça fait un temps où vraiment tournera sauter aller carali sous-sauter tout le monde qui ba différents émissions les cas qui a na kati ya Congo Liziba ba histoire bateau voilà qui victime ya makambo o le moment qui na kati to éviter to koyoka lelo to soane plus awa. Bonjour papa Océan. Bonjour les Ketchou. Voilà, ça va? Ça va. Donc Nangolo Nzambe kaka donc tozo vivre. Voilà, ozo vivre la première fois na yambo na émission na biso. Pour na respect ya ba tout ba rota la biso na éviter ça va c'est
olinga tourner ka na chapeau, je sais pas moi, parce que tu la critique yaka voilà, comme ça c'est mieux et ça vraiment bien. Mais ça une repère na bateau au bako landa aussi ko na émission na biso. Donc nalingi bango mingi et puis naza wana pona ko yebisa bango makambo nyonso oyo eleka pe oyo ezali, donc naza wana pona bino. Voilà, ozawana pona biso pona lunette c'est bon, mais chapeau talba yebake toujours sur la na papo c'est plus émission na biso za kati to belara plus vie à artiste, vie à moto au relater biso un peu moi li solo na yo et ça la bien puis bana no bon moi na ya papo océan ezaki no ndenge nini expliquer biso nano bon moi na yo pe kombo ba botela c'est toujours océan to kombo bo poto yeba bomwana na ngai ezalaki kaka bongo neti bana nyonso nabotami, donc na banda kosala théâtre. Non, wana na mde bakosia bete biso bomwana na yo papa océan aza quand na famille papa océan auta na commune nini papa océan abotama papa océan est-ce abotama ki na kati ya libala papa na mama pe kombo babotela ki eza nani. Donc na famille nabotama nga moko, donc neti nabotama de nandeko na ngai ya mobali mais asakufa na âge à 5 ans, mais nga mutu natikala bongo nga moko. Donc na famille mama ba aza ye moko bakabwana na papa depuis nga nazala mwana moke, donc depuis nga nazala mwana moke, donc bakabwana. Donc papa na ngai pona koloba na mukuse nayebi ependa te. Nayebi ete me bandeko ya papa na ngai nayebaki bango, bakoko na nga nayebaki bango po papa na nga za mutekela. Donc famille longanga donc napesi bino mbote, donc eza bongo. Eza bongo no kombo baboteli ezali. Kombo baboteli nga ezali Mandela Badipeni Olivier. Bon, tu veux solo ya Olivier. Olivier, yebisa biso Olivier, babotio papa oyebaki te c'est comment maman azwaki zemi na yo comment Olivier, c'était d'abord comment expliquer biso parce que kina biso mwa mba onke papa oyebiete est-ce que Olivier papa ozaki na ndako libala na maman na bino to ezaki na expliquer biso no to yeba. Bon, nana obetaka lisolo nde ka na yebeli yango donc mama nanga betumu nanga beti yepe asakufa, mais papa aza déjà aza na bomoi aza na Lubumbashi, donc nayebi ete bandeko na ye nde nayebi donc tangu mama bazaki na mobali papa na ye papa na biso, donc bazaki neti bazaki dans ye papa na biso azalaki professeur azalaki professeur na bango na école quoi. Ponga na pena mboka te ya solo ya wapi nabotami na Lodja. Nabotami na Lodja. Tant na botami na Lodja, donc papa azalaki déjà kotangisa bana classe. Allez, azwika mère solo baka mwana ndenge ezalaka kaka aye asente après ye kaka bongo ebeye. Allez, père ake na ye ake Lubumbashi, mère atikali abokolize miti jour abokolize mi etika ka jour oyo ya abokolize mi ezalaki jour otango zemi kokisi ba mikolo après jour onde aboti mamoko ake Kinshasa. Yo abotaki mamoko ake Kinshasa. Ake Kinshasa siko mwana bazwa mwana ngai koko na biso mutu abokolaki nga ti koko no kota mama abino ta papa kote ya mama.
parce que maman akendaki akekin série wana maman atiki yo na province atiki nga na province ayene Kinshasa akekin donc aboti lelo kaka mwasi mo aza wazo oyo abotaki awa aza wapi oyo tozomona ete akimaka bongo asundoli ngai mais mpo ayeba eke koko nde akobatelanga ntango akekin après quelques jours quelques mois après tokisango ke nga naokisango te bango nde baokisango mpo nga azalaki nanga mwa moke donc baokisango ke non mama akomi kosala na société moko ezalaki société moko ya kala bamama oye donc azalaki kesie kuna donc asala mwa mbongo mwa bambongo mwa babiloko ya bien après aye lisusu aye kotala biso 5 ans passé aye kotala biso après nga kuna ndako kosentir ye te kwa nayebi ye pe te donc nga nayebi kaka koko nde mama na nga donc na banoko na biso déjà bakufa donc paix à son âme. Donc nous avons Saïdi, nous avons Jean-Pi, donc bakufa déjà. Donc tous les qui na bango anande naebi ke bango nde bayananga. Donc maman de les kabongo après 10 jours maman nanga aye aibisi nga ke non aibisi nga ke non lelo ozokende Kinshasa. Ozokende Kinshasa. Nazokende Kinshasa tozokende nani o na oncle nanga Jean-Pi nde mutu baza bakenda na âge ya 6 ans bon 6 ans au moins nde na Kinshasa wana après toye donc na bandaki ko sentir merde donc parce que mesana kina été donc aye azo gatenga kwa kopesa nga bambongo na apesi oncle na biso mbongo mpo bayake notambwisa nga mpo nazala na moro wana mais affection eza te après donc ezali kaka bongo voilà vous comprendre toujours sur la plus ma soeur, il y a Olivier. Olivier Mandela. Olivier, tu as beaucoup marqué ça, bon vivre na maman. Après, comment mais ça na maman? Bon, tu me ça na qui me na mesana pena na yete. Donc nga na bando le la rare koko na bisu kaka na le la rare maman. Nazo le la kaka mama kaka maman ba donc na bis ba koko na banoko na nga ba bike aroya kaka wana na lemba wana pena première place nga na vandi eza na lemba foire to vandi wana ti après na yo mesana na ye na bandi o mesana na ye après koko sikoyo aye koya koko aye koya to sepeli pe après toye kosomba lupango na mbinza place naza sikoyo lupango mama te bon lupango déjà noko na biso atekaka lupango mais ye pa kufa nga nazalaki déjà na point noir fallait na somba babiloko ya kosomba ya biloko ya ndako banini mais ye déjà asatekaki lupangu ake kovanda na kimpese titi donc c'est ça naye kokunda ye oncle yango akufaka naye kokunda ye donc yango wana Olivier yipsepsona Olivier tant bokokola bokovivre binoso na Kinshasa réalité ezalaki na ndeni badifficulté ezalaki nini tant bokokola makambo nini oyo peut-être vie ezalaki na ndeni vie pene ezalaki kitoko seri wana pena série wana ezalaki tozalaki bana Zaire série wana bana Zaire pena mama azosala na bamama oyo wana
donc chaque samedi donc aozwa biso toke na nini na fikine toke na fikine toke donc vie pena ezalaki nango bien donc nakolaki pena bien nakolaki bien. Voilà, okolaki bien ti otangi ba classe na yo. Natangi classe ti 6e primaire, après première CO ti donc humanité aussi diplôme. Vous avez diplôme wapi? Na bon voilà, ekoya vous comprendre tout ça na Olivier yende papa enseignant oboyebi ba obotalaka ye na ba TV. Est-ce qu'on a été papa Olivier, est-ce que mémoire toujours cause à la vidéo bandaka théâtre? Et ça, oui, peut-être bandaka ndengeni. Non, théâtre na bandaka noko na biso oyo ateka lupango wana. Azaki ko sala ba aventure mo boye ba aventure yena noko na biso timanga donc noko Kapuku Saidi Mandela donc bango wana bango mibale bazaki bina ba aventurier après ngape na ici bango mais ngape na osara théâtre donc na lande na bando sepela na makambo na bango ba bando sala après pe jour moko basali scénario moko boye bakotisi ngape na kati na bando jouer donc théâtre pende bandaki wana et bandaki penda wana na bandi théâtre après na groupe moko ya quartier Kabwenga na Mboso na major Zolo major Ngalula bango bako fondateur na ngai époque wana après ti allez to kabwani na bango upezaki papa Lufwa Sukisa. Donc pour comment on a ya théâtre banda ezaki papa Lufwa. Donc comment on a pena ya théâtre et bandaki papa Lufwa. Donc comment on a théâtre ezaki papa Lufwa. Papa Lufwa. Et j'ai dit que ndeni tant bande théâtre c'était comment yo na famille na yo. Maintenant qu'on est d'accord que Olivier Maman zaki kolingate. Mama penza mama abanda lingate abi misala wana eza tumona misala wana eza misala ya bano ba bola bon anolo bara bongo na lingite ba misala wana ya bana ba bola wana et puis ozo sala ba théâtre donc utaka ba fufu donc alingaki te mais tango sikoyo naye koma na ba 17 ans era belaki ngam nazaki ne na hôpital tango abeli ngam na bandaki kolandela ye moko mona na bandisiko kobetela ye masolo kwa masolo ya théâtre autosala wana obetele masolo ye azoseka abi tika kozolo olingaka osaka théâtre nga nalingi yango te yo nalingi yango te nga te ya mosala moko bien ti jour akufaka tovandi boye ye po abelaka malade ya ndeke abeli malade ya ndeke ntango akufaki sikoyo naye na pokwa na bandi kosekisa ye ti ayebisinga ke non Olivier ke nosombela nga mwa ngai mwa nini esala mwa supu mo boye po bazalaki na hôpital sikoyo esimba te nde akendaka na ndako après ntango nake sikoyo nake kosomba ngai nake esomba ngai boye quelques minutes après nazozonga boye nayoki bato bazolela si namoni mpena bato bazolela na ndako na biso natala boye donc déjà mama akufaki natikali na ngai na maboko eloko mosusu akosala eza te nazalaki na camarade na ngai Michaud Lukoki donc ye moto azalaki kokangakanga ngai ti après
Donc après ton maman ya kufa on sera réaliser kinde na simaliwa maman vie comment kinde ne bon vie et bandelina nous bebika mwana ya kufeli ba parents donc et bandeli ne ezaki na moi bien après zo tenga ma te yo boye ok ne vende pas ba tata na yo nga ba tata na nga na yebi bango te nga na mona ka koko na biso po koko na biso aza grand chef coutumier ya Lodja ya Lubumbashi aza chef coutumier ya makasi donc bato nyonso bayebi longanga la ponga jese soki la ponga jese donc nga mpe kombo na ngai ezaka longanga mais nga déjà na kombo wana nalingaka yango te mpo nga mo natia kombo wana Mandela Olivier Badipeni. Donc après ti nazo mesa nazo nalingi bango pe kaka bandi kwa mama nazo linga bango pe kaka ta basala nga mama ko mais nazo linga bango pe kaka ti ningi to mesana ki ka bongo na ba théâtre pe tozo sala ka ba théâtre va tozo sala ba théâtre donc ezaki bongo. Voilà, ezalaki bongo ntongo osala théâtre wana na tana bamino bazalaki ndeti banani oyo lelo basalaka mpe théâtre bakoma kozala na bango bazalaki banani bami na yo bamasa na yo bacamarade na yo oyo bokutana bango na monde art. Bon à l'époque wana ezalaki kaka bamboso donc aza déjà na Afrique du Sud donc aza na Afrique du Sud katuka boyenga aza na nini na Bakongo kuna na major Ngalula aza na Bakongo après nga sikota na salaki groupe na ngai donc yango wana quoi. Après on doit évoluer na théâtre nous sommes ça na yo et comme ezaki ndeni na monde ango vie ezaki na ndeni bon théâtre na bandaki yango pena donc depuis nazaki déjà na ba 12 ans na bandaki déjà ko sala ba théâtre série wana na ndo sala ba théâtre na quartier donc biso tozaki ko sala to ndo sala théâtre ya quartier za soki lelo tosali neti répétition lelo awa et pas na yo lobi to ceux qui répéter pas et pas de comme sous lobi to donc to ceux to na ça bongo to zo wan succès na biso to zaki na pena na quartier to ça ba succès ka bongo donc pesu na théâtre nga na ebe ke théâtre ke nga na zombongo bien te biso to biga ke to salika ba théâtre to zo sekisa batu donc c'est ça. Parce que Olivier, tant que oyeba que au commis le lot, ba o moye ba yo maman na succès. Zaki na tani. Donc papa nanga si misé donc il a bimisa yo. Aya bimisa ngai na théâtre Yakin. Na théâtre Yakin après si misé na leki et pas Anosanjo après na ye koleka siko et pas sai ne mutu abimisinga na télévision théâtre TV na internet makambo nyonso donc sai ne pena ye mutu abimisinga na théâtre pona koma boye nde koma boye on a beaucoup na sona banani o koma baninga bamasa yo koma banani na kati ya groupe tozaki déjà nakomaki déjà neti masa na ngai Joyce masa na ngai Joyce Hussein libanais donc libanais Hussein ya sai donc libanais ya sai donc nde babengaka ebongo libanais ya sai aza siko na États-Unis libanais na pesi mbote États-Unis élévateur massa moko boye donc ye pena azalaki fort andai kozwa bavoix nyonso so esalisa aza te me ye nde moto azalaki kosala barole nyonso mais nga sikoyo ntango na ye na groupe sai donc
na ye lisusu donc toye okoma nga na ye donc tokomi donc terrible toye okoma terrible et puis après wana Dino là toyebana na ye après Orly Robert Gédéon Kimbeni donc après Pouloulou Sikonde camarade vena ya suka donc nazwi na monde ya théâtre donc ye pena azalaki masa na nga donc po ye déjà azalaki ntango biso tolongwe na groupe sai tosali groupe na biso na badino la tokeboma matadi Pouloulou sikoyo aye kobima saisa ye obimisa ye saisa ye obimisa ye donc ezalaki bien. Voilà, ezalaki bien. On a vu que partout le monde va tout à la biso, pour comprendre des cas. Papa aussi à Zanango, papa aussi à la biso, nazo ça zong c'est quand monter, tu vois, un peu mamsé, les ali sous azoye, bah vraiment t'es cadre de quoi ça cadre, c'est zone ratoye, bah y bakra makambu pour ezala bien. Attends, on a fait déjà aux agis dans la vie, moi peut-être un engagement moi quelque part, aux autres vraiment tu peux passer d'un engagement toi botaka déjà dans tant ça théâtre. Nathan on a déjà tant ça théâtre moi succès déjà papa c'est azara na engagement to abalaka to abotaka déjà te na botaka mais nazaki na engagement te azara na mwana moko stana nazaka na mwana moko Betty Mandela donc ay mwana nga aromna âge ni Betty Mandela azana 16 ans. OK, félicitations. Moi c'est mon bal. Moi aussi. OK, moi Liboso. Moi na Liboso. OK, merci vraiment na batutu botala ye yonde Olivier ou bien que le papa Océan ou vraiment marabebele bele marana ba internet ezaye o baye bakaete mais on senga ni olunga net baye ba ilonginoko. OK. Et ça va bien, boye kitoko ça vraiment bien papa Océan. Tabi que je un peu plus arrêté na makabebele bi marana kati comprendre biso toujours la chose pour ça comprendre yebiso tina no papa Océan to ko tasuna mamba via papa Océan papa Océan ba kutana kana tendresse ndenge nini Dite zone sura bolinga na tendresse na PCP mbote koyaza mbutu mais na PCP mbote donc bolingo yanga na tendresse tokutanaka na ye ayaki répétition na biso donc nga naza na point noir pour nazaka pena souvent nazaka na point noir groupe nanga pena ezaka na point noir donc nga sikoyo na ye po nga ndaki kobeta bato pena bakara donc na ye pour avant na kota il faut saluer nga quoi pour na biso eza makambo présent na biso sai alakisa biso na ye wana mamoro na ye na pointe noire na bando tuna natuni Micho azaki disciplinaire na ngai ya koma soda ye ndeko nango tovandi na ndako sikoyo nayebi atuni fio oyo aza na suka wana oyebi ye ote nayebi ete présent bayebisinga ke aza ndeko ya digital aza yaya ya tendresse nayebisi digital yaka yo oye na bapaya boye oyebisanga te deja otali na songa oluli data mwana wuti wana tendresse mokie te ya tendresse azali deja mwa monene azali mwa monene wana nini ozoyeba susu nini 2011 nde bolingana na tendresse nayebekela biso na mamoko tendresse sikoyo na ye napesi ye mbote abi ote papa Océan nangi nakota na groupe na yo nabi ongokota na groupe nanga c'est bon donc ezala bien tobandi wana tovandaka après wana yo sepelaka na déjà komo otiaka dali to omona avec actrice normale natana déjà natie misu ontia kuna natie misu après
Yes, quoi, Azaki venait Ngambe, Oiga Ninga Zakali, Azaki Ngambe. Siko, Nazotu na Maswaku, papa Maswaku Mbote, donc papa Maswaku, vous en êtes comment? Azaki na groupe nanga. Moi, na groupe. Moi, nangai. Ok. Maswaku, so ngaye, Maswaku, aebinde, tozaki kokote, aebike, président pénal, l'ingara boye. Le bactère, nous avons dit que bactère, ou vous avez passé la combo. Maswaku, Da Silva Ilunga, Miguel Tshisekedi akoma neleka mukondi. Donc Miguel Tshisekedi na habité sur boya biso et soki pe o salande ni mais liboso alaki acteur na ngai. Donc Dongi Ligorodo wana bactère à point noir mais bactère à kin basé belé. Bactère à kin baza ba Simon Fâché Bakader bactère na Kader acteur na ya acteur na nga Kader acteur na ngai donc Simon Fâché Patrick Tingama Blandine Mafuta. Ouais, vas-y, c'est bon déjà. Jour à Liboso na totala niga bongo. Jour à Mibale, pesi biso rendez-vous moi na mwa ya groupe azaki na anniversaire na e abino présent na bengisi bino na boîte po bomela nini après pe tant tendre ça y est na bika tokene na boîte donc nazo taille miso donc somme après toyeko mesana tolingani ye azaki na ndaku na ye na nini na point noir kuna azaki na ndaku na ye ando fukela kuna azaki na bana na ye mibale Voldi na Dieudonné na leki na ye ya mwasi Percy Ngalula. Donc bazaki pona voyage kaka mboko talaka mboka bafutela kuna ngape nazaki na ndaku na nga ya bien après ti tendresse ayaka na ndaku ti nga na bike non oyaka pe na ndaku bongo te fo kaka oya na bana na yo boya tovanda esika moko don nzambe osunga c'est bon nde tovandaka esika moko na bana na ye na ndeko na ye donc bandeko na ye sikoyo oyo azalaki Persis Ngalula wana amemeli bandeko ya tendresse lisolo babi te papa océan aza bien donc aza gentil na biso donc nayebi te donc déjà nga sango na nga ekoma déjà kin avant famille na bango donc bazobeta lisolo ya bien avec ba mona famille na bango olinga ma tendresse nalingaka ye pena makasi nalingaka ye donc omoni ba émission ya internet ba émission tangu nano ebandi ba émission makambo nano ebandi te ngai mutu liboso na point noir ngai na bisi tendresse yo tosala émission moko boye po obanda kolobela ba artiste na point noir donc émission ngo ezala tendre love ezala simba kaka baduti na ye wana kaka baduti na bite kosimba bon le roi pe nga nazaki déjà na succès na point noir pour point noir donc mutu moko ta koloba o te papa océan akosi mambo azoloba donc point noir ngande na yebi point noir après ti nasali ba succès na nga na zui tendresse na kotisie na ba film na ngai nasali abandai pe ko jouer na bien jouer bien na pesi pe chance après na bidon nga déjà na komi déjà fondateur donc yo siko banda ko diriger groupe donc yango wana siko yo makambo ebele leka kuna obika bactère nde bazalaka
c'est que ye asimbi azwi mwasi na ye atie na groupe boye makambo ya tendresse ebandaka kaka wana. Voilà, Mambatin, c'est Bandakawana. Toujours na papa océan, toujours sur la, toujours na toujours développer belé, toujours 4 net, histoire plus ça y est, na tendresse. Comment j'ai que Abi qui va dire bolingo ma casse na tendresse, moi sur aïe, oh ya linga qui est ming, on dit que que lelo, ba cause à la tête, du sous ensemble mais lelo, et ça en réalité ya vie. Jonathan, tout à plus na base, puis na actualité du camp, oh ils ont tout ça plus bateau, oh ils ont ningi sa mboka, oh vraiment toujours ba kinya na ngote. Yo ozawana o éclaircir biso na lisolo oyo o tisiko tozoye ba vérité te o tisiko tozoye ba likambo euta puis comme to yambio lelo mais quand un peu expliquer biso parce que oza peut temps ça ba émission belé mais yebisa biso vérité que la vérité to yeba makambo yango comment lelo papa c'est comme na état oyo mingi bazwa te akoyeba makambo mingi bazwa te akoyeba biso bayoka mais bazwa pe te en terme émission na te o expliquer biso likambo oyo nde le tomi papa oseya boye likambo yango totala nano Jonathan tila biso image nano ya tendresse et tout on juste après Katine Zidane Zidane comme Zidane actrice Zidane abengi papa c'est na groupe buzo na biso toki biso ba comédien toki na voyage na point non toki groupe biso sur WhatsApp ya sali voice na groupe papa océan Zidane tozo voyage toki kabinda abali te tendresse te papa océan to voyage toki kabinda oh papa ça affiche ouais peut avec un point noir. Papa Océan a vu photo à tini na groupe il y a masque papa Océan habité tinda est normal papa Océan tini na groupe Katine voilà tout ce qu'on a émission au Nambara tendresse to binga ko pe na émission si je me trompe pas oui expliquer biso na nous likam oyo réellement Zidane moto abenga kayo bokende Angola. Napesi pe mbote pa ya Zidane mère Zizou donc Zidane abengaki nga po tokende Kabinda tokende Kabinda soit na Angola quoi donc Kabinda donc Zidane abengaki nga abenga comme déjà ba pululu bakata babuibui bashoga po tosala voyage vena biso nyonso donc tosala tozala na cop na biso na Brazza après toyeti na nini na point noir il fallait que tosala film ya du 15 au 15 du 15 au 15 président na ngai on a pesi mbote aza na Brazza donc aza producteur na nga. Après, quand tu commences sikoyo, nde Zidane alobi pululu ba ebisinga ke azozonga déjà azonga Brazza po aya ko kipe bana na e po ezaki déjà fête peme na fête à décembre donc buibui alobi ke non esimba te po ye pe azozonga kaka azonga kini siko papa Océan tozaka ngana yo mais mutu mususu donc Christian Petit na ozoye awa na ozoye kuna na Brana Kinshasa donc tout ça spectacle c'est bon problème ezate après eleki mikolo ele pusanaki po tokende Kabinda donc tokendaka sikoyo na mbandaka eza mwa quartier moko boye babengango kaka mbandaka bamama bamongo batekaka bilamba na bango ya nini après tovandi na biso na bar wana titi après Zidane na ye oyebisa ngai abi papa Océan
yo bongisi makambo na yo makambo na nga neti nini ngabika obongisi makambo na yo po tozokende voyage oyebi nde tosalaka bavoyage na biso donc ngabi kobongisa makambo neti nini spirituel ya famille voyage sikoyo donc kobongisa makambo ezala neti donc mbongo ya voyage quoi po na billet ngabi nga nayebi te makambo oyo il fallait déjà mpo nga nazalaki na mbongo te naza esu na mbongo te sikoyo il fallait oyebisa nga makambo yango depuis kala abi te yo kende yo zwaka mbongo tokende kuna bazongisela yo mbongo masolo eza bien bon c'est bon natikisaki na ngai nake na hôtel place Tanwes azalaki nake kuna esi Tanwes ke non $250 tozokende boye Tanwes kuta bokila mu comprendre ndenge nini yo ozokende voyage yo bayebisa biso ke yo bozokende voyage moto yango abengisi bino te bokoma esu makambo ya nini ya mbongo ngabi Tanwes pesanga mbongo nga moko nakozongisela yo après apesika mbongo wana abandi kolobaloba nayebisi nga nake naye pe nazwi mpe mbongo yango toye biso inde ti tokomi na frontière ya Kabinda frontière ya Point Noir na Kabinda après Zidane ayebisi ngai ke non papa Océan soko okolinga tokende na Kitubu tokende na Kitubu donc nayebi te soko oloba nini Kitubu ça veut dire quoi bato bakenda na ndenge ngola na kokota ndambo ngabi nga aza artiste nayebani ata kuna na Point Noir tie na moto nani colonel oyo aza na nini na frontière ya Point Noir ayebi nga akokende makambo wana te il faut nakende mpe nakende na normal nakei nayebisi colonel yango napesi ye bamikanda ayebisi nga me mikanda na yo bakondima yango te carte d'artiste baondima yango te baondima esu bacarte d'artiste te pole mosusu bokoma kokosa oza artiste osala nini donc abi yo yebi nga te abi nga nayebi yo mais bango bato angola wana donc bazalaka compliqué ngabi te nga na okende bon c'est bon yo kende na tokei nakomi ti na frontière naye petit mobo azwaka bamikanda na nga toye titi atala mikanda boye abi carte d'artiste eleka te nabondela donc koma déjà 17h tozokende bakangi babiro na bango siko Zidane mpe déjà avana na frontière wana place bango banyei bakende abi Zidane mpe avandi kuna sikoyo nayebi te soki Zidane asakei bianga mpe nayebi te bon c'est bon comme eza bongo nakiti so kuna na frontière à caméra nakiti kuna na Point Noir nakiti susu na frontière à Point Noir nabi mokondi vraiment bosalinga mabe abi awa ezalaka kaka bongo oui ezalaka bongo bakosota kini mwa noki bazwi après wana okotaka na yo oui nakotaka siko na difficulté donc colonel wana na colonel ya Kabinda toye après donc azalaki koleka après ntango babengi ye na bacolonel wana mibale abi petit na biso aza na dossier mais aza na mikanda ya nini ya Point Noir te abi
bamekiti ayebisinga bon yaka na tika mokongo boye atie bakomi bamikanda na nde bakomaka après ayebisinga 3 jours napesi yo kaka 3 jours ozonga po bino bosala baventure kuna après na bapesinga taxi na ye wana 3 filles mo boye tozalaka na bango na ngai ti point noir tant ti kabinda après kabinda tant na komi natali po adresse ezalaki kaka ke mama mapasa avandaka na aéroport mama mapasa avanda na aéroport tant na komi na aéroport na ye nakitisi saki natuni mama mapasa boyebi mama mapasa wabi ayebi toyebi ye tant na ye mère yango azalaki mpena mwa mokuse quoi après tant namoni ye abi yo te nga nayebi yo te nayebi yo te nabi te nga nde papa océan abi nga nayebi yo te nabaluki susu epesi nga su vertige sikoyo chance ne colonel wana ayebisa nga soki omoni adresse bapesi yo eza bien ke oya na hotel nanga na kologe yo sikoyo lere bakomi okotisa saki mpo na voiture nanga mpo nazwa bilo nanga nakende mama nayoki Zidane na Christian Petit papa océan nde ambiance na biso wana elekaka après baye sikoyo babi mama pasa oyebi papa océan te bonga oyebi nde biso na Angola tozalaka donc fallait nanu se camoufler pour moyen c'est bon ndenge ezalaka wana ezalaka bongo ndenge ezalaka wana plus réalité ni ezalaki na Angola wana ezalaki na ndeni parce que tokaki bavexio ebele tokaka nayambaki tendresse nayebiki image wana ekoleka oyo déjà okomaki maltraité na Angola te nazalaki maltraité te Angola donc déjà na Angola kuna ya Zidane yaya Zidane azalaki kuna yaya na ye ya mobali azalaki kuna mama na bango j'espère azalaki kuna tozolia tozalaki pena bien tozalaki bien tozolia donc tozalaki pena bien toya tina zandu ya kabinda wana donc tokoya tovandi donc problème ezalaki te bando toni mposi ozolota kuna ozomona ke yo vai na chambre ozolota basaleli kita papa koba Zidane bato ebele wana ndeti bazo nani alobi makambo wana ngai moko bien oyo ayi mwasi oyo obetelaki bamakambo ya réalité mona ye kuna bokabwanaki cetadire ke batiki yo baki na sala spectacle kote mosusu epe kote mosusu bayaki sikoyo olande esika olingaki kosala te tendance wana akosi nga omoni makambo na oloba donc eza na mutu moko te akobeta lisolo na nga malamu ke nga moko ocomprendre donc mambo na oloba donc otuna ngai ke eza boye kana makambo nyonso tendance alobaki na émission nde adefendaki obi ke bazidane papa kuba basala yo mabe lelo ti lelo peut-être ozwa AVC maladie oza nango lelo c'est vrai tendresse et puis tendresse aza mwasi nanga azalaka mwasi na yo azalaka mwasi nanga azalaka mwasi na ngai omoni question mo boye oyo eyelaka nga mpe eyelaka nga mpe kaka ifalaki Zidane bien papa Koba bon Christian Petit bien Vetito soki bangeki bazala na esprit moko bangeki bayeba papa océan aye na kabinda après bosali bavoyage baspectacle na biso après mpe na zongi boyi eza nini eyelaki donc tendresse sikoyo nde moto azotuna bongo atuni Zidane nayebi mpe nini wana na YouTube nga naotala mpe banini donc Zidane tendresse azotuna Zidane
Nini komelaki. Zidane. Bosali papa océan. Bosali papa océan nini. Katine. Oh, Zidane na benga Zidane. Alors Zidane, bosali papa océan nini kuna kabinda. Abano bano là. Messi. C'est le côté. Non mais voyage. Non mais voyage. On a dit c'est on est là là. Oui, c'est l'autre côté. Et bien ça va Katine. Non, voilà, c'est bizarre. Bosali papa océan nini. Pour papa océan azalaki bien, papa océan donc azalaki maramignon c'est azalaki bien. Mais papa océan a commis kaka boye, bosali nini. Et ça quand même question. Et ça question. Ko bango ba kinga. Sikoyo na yebite bango nyonso babandai kozongisa ba réponse na ndenge na bango. Mais nga azaki déjà nazaki maladie. Parce que papa c'est na katote ce qu'on attend yo sentaka quelque chose na maladie oyo. Na makampo le tio le lokoma boy. Mabe uti na wapi. Na kiyo parce qu'il y a des makampo déjà to lobango trop ba monsieur ça ma mabe uti na wapi. Nga pena na simba kisike. Na simba kisike na sala ra théâtre na ngai. Batu balinga nga ya muke na nga na donc kaka batu muke wana balinga basepela na nga basepela donc pourquoi ne ba traiter kalelo Zidane mutazas azana sima likambo oyo peut-être papa Tito peut-être ba Christian Petit ke bango baza na fémence ya lelo nde koma ba c'est vrai nani aloba bongo tendresse tout ça une émission ayi ba yibi makambo ti le yo komi boy je me t'expliquer biso nan nga na aloba Soki, Zidane, Koba, Tito, Christian Petit. Donc, on a bino. Soki, bino mutubo salanga boye. Soki bino mutubo salanga boye. Ezan bino na nzambe na bino. Soki pe batu ya théâtre. Nous avons ensemble na bato théâtre. Nakotanga te ba Zidane, nakotanga te ba Christian Petit, nakotanga te ba Koba. Hein? Parce qu'on a que yo moko conscience na yo. Maladie yo uti wapi. Le ko mo bali kitoko za bien, mais le ko mi lo boko mo yo salate conscience parce que tout le monde se sala to ba peut-être un secret, peut-être na be la relo mo melo mo allergique, mais ko uta moment pointe noire, c'est pas facile. Parce que il tambola paix ou solution parce que tant les akam butu zala rien que la vérité d'abord na répondre biso na côté la question moi Zidane lobaki expliquer biso nan conscience na yo et reprocher qu'on a likamuni na maladie na éviter pour n'habité nga na sambela nanga donc n'habité au moins l'air mususu n'habité loba ozanika mbo loba fuma motema ziana no Jonathan ozongela yo loba nani donc le bal rosa pour sur le bozali kambu ya koloba ya solo te ngana ali kambu te ya koloba omoni ngai esina fungoli mutema na ngai nde monde na lati pembe boye na fungoli mutema na nga pona koloba makambu nyonso tout na posa to ba makambo ezani eza mbala liboso te po mibali balingana na basi donc nangi naloba boye donc nazalaki na basi moko boye nazalaki na basi après nayebi te soki likambo yango nde eyela ngai mpo na basi wana nayebi te. Voilà, Jonathan tu l'as vu sur image moko oyo Zidane alobaki etozonga juste après. Katine alakisa biso ba vidéo
ba vidéo oyo tant azotomboka mais azosenga mbongo boye nde nini akototinda déjà mbongo mwasi oyo alexi nudité ya mwasi atindelaki ba nudité na ye na bafoto ye so asengi océan so asengi mwasi nudité na ye na foto atindeli ye ale azwi ba nudité wana apesi mwasi na ye ale mwasi asali siko mokolo vidéo chantage tindelanga mbongo nakangi ba vidéo na telefone mobile nanga so tinenga mbongo te na opublier yo donc ils vivent comme ça. Katine tolanda Zidane alobi bafoto basi batindeli yo précise tendresse pour manipuler bango obandi na bandi olakisa Zidane tala bafoto ya basi batindeli yo batindeli ngai donc nalakisi Zidane na Christian Petit donc ezokeli mbango bafoto wana ya basi ya poto papa osi ezokobima na bango oza kotindela tendresse mpo tendresse apa bengi basi wana mpo boluka bolia bango mbongo mpe eza semence ya mabe oyo lelo basi balela na mbongo mpo obike peut-être basi wana bima na bango yango lelo peut-être nga lelo papa osi ana komi boye parce loba vérité loba likambo za nango eza bongo te kozwa nani Zidane na Christian Petit donc nazolakisa bafoto ya basi mais eza réellement basi azotini bafoto boa foto nini oyo tendresse amona na bafacebook na yo tendresse donc nazongisanga lisusu na bahistoire wana aloba na émission nanga eza tendresse aloba ye bafoto amona ya basi na yo mitaka oyo batindela yo kasi eza tendresse ye tendresse soki azoloba azoyeba bien donc tendresse ayebaki nga nazalaki na mwasi moko na poto ozalaki cope na nui mbale te cope moko te ezalaki cope moko te ezalaki cope moko te comme nde ezalaka ke non naza na chéri nanga moko boye naza na chéri nanga moko boye ya poto abandi ye moto anda opesanga makambo ayebaki te makambo nyonso ekoma ti boye yo nabi donc bo nasengaka bolimbisi po pardon donc lelo nanu tomoni okoloba te lelo base eza nini lelo na émission na biso ya kati lelo ni vraiment papa c'est obimisa ngo na motema na ye o ba fan bayoka nano te pe likamuni oyo kosukola motema na yo lelo oyo eza comme délivrance na yo lelo oyo vraiment ko toucher sur tendresse te et ko toucher sur Zidane te et ko toucher po ya batu te likambo oyo nini lelo papa c'est koloba o pe ya mabe o pe yo sala batu toucher ba ama batu loba tozolanda yo déjà nazara na problème à motu te donc nazara na problème à motu te bacomédien nyonso oyo bayebi nga nazara na problème à motu te donc lere mosusu bato ndenge bazalaki koloba ke mwasi na ye nde alukaka kaka bato baproblème donc mwasi alukaka bato bakamakambu donc y compris déjà na mobali na ye omoni donc nga sikoyo nangi nasenga pardon pardon osenga epa banani nazosenga nao banana epa Zidane Lobota nga naza petit na yo oyebi ndenge tozalaki na kabinda olakisanga pa ba mama na bino olakisanga epai ya bandeko na bino esalanga bien namona ketin naza na famille moko ya théâtre nde yo Zidane donc nasengi bolimbisi na oyo nasala te en tout cas limbisa ngai zwa pena
kimia na motema na yo olimbisa ngai soki ekozala bien. Koba, papa Koba, président Koba, oyokaki banini nyonso elekaki ntango nga nazobela ti ndenge nakomi bien. Limbisa papa, limbisa, naza mwana na yo, naza petit na yo, donc limbisa, limbisa, limbisa. Vieux Tito, limbisa ngai pe, limbisa ngai na o nyonso yokaki baloba na lobi balobi basali boye limbisa ngai. Et puis Christian Petit limbisa ngai yokutu tokutane na yo na matanga ya Vedadi, donc to solo laki. Donc, tout bête écoute ma solo en atémé, tout solo li kaka, Olivier. Donc, ça l'a bien, et ça l'a bien. Souci n'a pas zaboué. N'a pena naza na souci. Tokutana, na Zidane, pendant tokutana na été. Depuis Nabela le 5 janvier 2017. Ti lelo boye, nde zaboué lelo, donc tout solo la té. Christian Petit to solo neka na matanga ya Dadi. Koba pe to solo la te. Donc en tout cas et ça l'a bien. Et ça l'a bien. Soki ata bobenga nga na ndako na binote. Soki bobenga nga na bobenga nga ata na ndako na binote. Mais bolukata place moko tokutana. To solola po bino bozaka bandeko nanga boza bandeko nanga boza nyonso oya ngai po na famille ya théâtre na créa bino nde bandeko nanga, donc yango wana. Et puis petit nangai Papi Kader, petit nanga Papi Kader. Naza vie na yo tovandi ti quartier moko ti ndenge okomi boye nga nayebi tobandaki kovanda ndako moko tosali makambo ebele nga na yo, donc limbisa ngai na oyo nyonso omona nyonso oyo yoka. Limbisa ngai na ezala malamu na ezala ya bien na o te limbisa ngai. Maswaku limbisa ngai. Da Silva limbisa ngai. Donc nasengi bolimbisi wana nasengi na oloba ngo pena na motema moko, donc nangi pena bolimbisa ngai po nasengi na sepeli na émission na yo po naloba makambo nyonso esila nyonso esila. Bongo ozo reconnaître peut-être mbo mo boliaka ya mama na France yo na tendresse na journaliste moko boy. Ke yango na makambo solo nyonso wana tozozonga olobi yango te osa mama oyo lelo dérangeaka mama wana. Ezaki lisolo ya mama wana ezalaki lisolo ya ngana ye tozalaki na bolingo. Tendresse nde aya kokuta ba message na ye na téléphone nde Tendresse azwa téléphone nanga a copier ba message nyonso. Ndeti mama na koyebisa ndeti nini na kao. Nasenga ye ba pardon ebele mbala ebele. Mama oza mama. Nasengi pardon ebele po yokutu olinga susu koloba makambo yango te, menga na bimisi susu makambo yo na media po nasenga bolimbisi. Donc
pardon mama limbisa ngai naza mwana na yo limbisa ngai tomona émission moko tunaweza salaka aleka na tv pe lobake yozala mobali ya Papi Kader ozoye bango ozala na relation na Kader relation petit na vie na ye autant otesa leka na tv abiki ozolima na Kader ntango nalobi nasengi bolimbisi déjà nalobi Papi Kader limbisanga. C'est vrai ou c'est faux? Les Ketchu. Pinto iba papa Océan ozala mobali ya Kader. Courage. Ololo là tu dis pembe ozo fukola motema na yo. Rien que la vérité, eza makambo yaka. Papa Océan. Courage. Ezaki lokuta. Maintenant tu as loba on a TV. Ozako courant. Ngai moko. Nga moko. Na pesaka tendresse mayele wana po Kader donc a pesanga kanda makasi o talake nga na koma déjà boye azo finga ngai donc ba défaut na ngai na koma kizengi na koma kutu boye yem tabandaki ko finga Océan wana za boye abimisa kutu nzembo moko boye afingi donc mutema esukaka yango nde na oloba makambo wana nyonso na vi batendresse bapapi Kader bato nyonso wana nyonso balimbisanga. Est-ce que le papa Océan, il y a des artistes au Nakao, comment est-ce que bah il mais ils ont basé cause peut-être aux arana tendance ils ont bâti vivre et d'autres c'est vrai peut-être que cause la bongo mais peut-être tes acteurs na biso parce que les émissions bateau bazolanda et ça bien pour expliquer biso est-ce que pour ces appels kirimoto quasiment association ya artiste au baida yo pour bazole la bible toleda était peut-être pour azarana tendance c'est vrai et ça bon Pendant que ça va artiste nini? Habité. Tendance à ça bon. Peut-être là Msuba qui impoli na ye, ça à ça la émission, bon. Na éviter. Si quoi de ma différence émission tout ça les belé comme on a tendresse à bien on a ba téléphone pour défendre le ba cause que c'est le belé besoin cause de papa ko ba bandinga malgré c'est ba pardon. Pourquoi vous avez accepté tendance à bien une émission on dit marabongo émission on a jour bobengangai donc nautaki Luandili donc jour babenga na Luandili wana na benga kutika benga oh papa Océan toza en direct donc nazaki émotionné nandima te ke oke nani papa Koba asala ngai boye te naloba bongo te naloba ke Nzambe nde ayebi likambo na bango soki eza ya solo soki eza pe ya lokuta ngana bango na Nzambe nanga donc nga pena na lobaka bongo ata na ba émission tout wana ya kala donc ba émission belé comment te que le sala bien te comment na comme ça peut-être ya Kader ko ba ki obima na ye peut-être vous avez un engagement moi peut-être ils ont peut-être vous demandez na bino mais bossa na bino te ba bossa ils ont conscience de bino de muteyebi mais o abiza na réputation ya moninga ya leki ya yo petit ya camarade ya yo monter que ça mabe malgré sengi pardon se défouler pourquoi kaka il fallait kana ata finga kio kenda kina eloko wana pwani kilo ba kio bima kana mais kasi oyiba kanda misusu o ezalaka donc
nazalaki bien. Tu as vu au cadre, vous avez ça la rango. Et à ça la rango. Si pourquoi vous avez idée que vous avez la cadre. Kasi pour n'avoir déjà que bon, moi naza metteur en scène, donc n'aimbi que le rôle là. Plastique nae. À ça la Bastille boy. Donc tika na bambelé du kamba boy. Mon comprendre. Donc wana likambu oyo swaki nga pena makasi. Donc na lela journée mobimba na lela nabi Kader azofinga ngai po naza loboko donc loboko ekomi boye donc aseka afinga nga makasi donc après nde naye kosalela naye kotinda tendresse asala makambo wana sikoyo papa oseye na tendresse libala ekufa pourquoi alembaki yo ntango okomi na ka oyo to boseretiraki to maki bokabonaki oza mpe moto oyo oshokaki toujours tendresse okomaki kolingana oka basi oyo toza kuta ozolala na fi moko boye totango na émission mpe aloba toujours bamakambo ebele oyo osala ye mpe kaka na mpasi no bozi okende omanuka na bafille ye mais naza artiste donc makambo mosusu wana oyo ye azoloba wana donc eza mambo ebila oloba vas-y zwana otana oloba na yo faut défouler parce que oza eloko mona motema oyo ezodérange lelo tongana otoyeba nano c'est quoi tala tv tala omoni soki peut-être soki tendresse alobi ke papa océan bakutaki ye na mwasi aza kaka bongo mais sikoyo soki tendresse avandi alobi ke non bon tendresse bon nangi nabeta masolo ya tendresse na voix normale donc en tout cas ezala nango mpe bien te donc na nyonso wana kaka nasengi pardon na makambo nyonso donc nalingi donc natikala pembe nao nasala te donc nalingi ka natikala mpenza pembe voilà otikala pembe okosenga nini lelo osengi pardon na bato tu oyo papa oseye osala mabe mpe osenga nini na nzambe lelo oyo okomi boye parce que tomona déjà azwi mwa avc mwa solution ezali mais pourquoi papa oseye ati lelo société ezwama te loboko eza toujours comme ça na sens wana mpo okenda bakine okenda bisika nyonso pourquoi changement ezozala te toujours na vie mpe na condition lelo papa oseye mpona nini oluka oyeba eza nini peut-être déjà peut-être pour cause c'est estimation ça moto peut-être eza beaucoup au sala mabebele so peut-être les cambo na salaka yango de komisanga boy peut-être c'est quoi explique-nous donc na rolo baboye Zolet et pas vas-y ezaka ponga aloba bongo na lobaka peut-être mais eza ndenge na lobaka donc eza na question ya nini tuninga question tuninga na ba mabe nini o sala bato o vraiment lelo peut-être bamisusu basala babela maladie yo beli bazonga normal parce que ça fait déjà 3 ans bado beli pourquoi pas c'est azozonga toujours en forme peut-être il y a des causes ya makabe beli o sala bato o lelo peut-être na c'est même mission zamba ko délivrer o senga ba pardon te o peut-être toucher makambo ba toucher ba famille toucher ba tebele elo nyoko lo ba o ya mabe o papa c'est ya sala peut-être azobonga te baningi bebela ba AVC bazonga okenda ba prière mon bébé pour papa c'est ezozonga toujours en forme c'est quoi na invité soyo yebi mutu mo abela AVC abonga pe na invité oui baza une théâtre théâtre na vie réelle c'est théâtre te c'est kasi na vie réelle ça dit que papa c'est ça makambo o peut-être pour na tuni kaka donc nasala batu mingi mabete mais batu nde
bazalaki donc kokota na nzela ya tendresse nzela ya tendresse boye donc yango nde nalobi balimbisa ngai na tendresse asala makambo moko ya mabe donc balimbisa nga omoni nalobi neti nalobi mpo naokaki nani mama Zidane déjà tosololaki na ye tosoli na ye ayambaki nga bien tosoli na Facebook tozosola ye apesaki nga numero na yo tosoli makambo nyonso sikoyo ntango naoki neti émission moko boye na émission oyo basali na engambe alobi te émission moko boye oyo bosali ya yo sikoyo alobi justice mama na ngai nde naza boye donc ebemba kotambola nde ngai eyo ntango okende na ngai na justice nayebi te soki ozwa nini ozwa eloko te donc naza ebemba kotambola monoko na nga donc ezalaka na mwa défaut moko boye l'air mosusu mpo bomonake nakoma koloba mais donc liboso na ndo loba te mpo monoko etengamaka minu etengamaka makolo ebukanaka donc navandaka na hôpital wana ata 2 mois vous comprendre donc vraiment il faut kutu napesa nzambe merci po nakomi boye donc nakomi boye le mosusu bazwi ozolobake yo kutu banda kutu bato mosusu babonga me nga kutu omoni ke naleki baétape moko boye donc ezalaki facile te mpo na nga sa nzambe donc nzambe nde ayebi source na ngai nasala moto eloko te nde kaka nalobi makambo nyonso nalobi Kader limbisa ngai petit na ngai donc oza petit na ngai donc maître Braille tokotaka na ye donc aoyebisa yo makambo nyonso natindelaki yo bademande mais ozo répondre te amonaka message nakomelaka ye makasi nakomeli na expliquer ye na suka akomela nga kaka merci nayoki naza un problème te comprendre donc maswaku donc nga nazaka na ba problème na ba petit na ngati kaka bazali ka problème na ba tendresse kaka seye vie yo mutu loko kotelaka mwasi na yo yango nga sikoyo nasengi pardon na bato nyonso batendresse bato nyonso nasengi bango alimbisa ngai merci papa Océan ota caméra na biso yebisa biso banda musala malgré osengi bapardon na makambo nyonso un artiste nini oyo ashoka papa Océan washoka pesa opasi makasi na vie tilobi mpona nesi yo nde moto osalanga boye shok na yo lelo mpe tobosanaka likamwa te na motu ti lelo eza nani nayebi te donc nzambe alembiso kaka nzambe alimbisanga na nyonso kaka nzambe alimbisanga merci na bato tout bolandaka biso merci malgré vous comprendre que papa si aza vraiment choqué
vraiment eza pasi azokoka mokoloba te parce que makambo eza ebele mais akonyonso na koloba mokili ocomprendre te biso bakondima mpe te me asekaka bolimbisa ye mpe asengi na nzambe alimbisa ye peut-être na nsima ya émission oyo peut-être makambo ebele ekozala résoudre mpe ezalaka ya kobonga ekozala vraiment bien. Merci na babone tout ya Congo Liziba TV batalaka biso oyo balingaka biso bosabone mpe message na yo émission monongo ndeli mpe na keke dédicace na bato na yo mpe numéro ya téléphone na bato bakozala na posa babenga Papa Océan. Numéro na ngai eza 00243 89 58 64 300 00243 89 58 64 300. Donc naro lancer message moko. Donc en tout cas les aboués naza parents naza na bana na ebisi bino mwana nga liboso azana 16 ans Mandela Betty mwana nga ya mibale azana 14 ans Angela Mandela Grace Mandela azana 12 ans et puis Océanie fils à papa azana 7 ans bana wana depuis nga na bela ti na moya lelo donc batangaka te mais nga pena souci na nga eza boye botipe bana na ngai te bosunga nga kaka na loboko na ngai na lokolo na nga donc eosala bien soki bosungi nga eozala bien après nde nga sikoyo nazwa moyen na kokipe bana na ngai na kofutela bango baklasse nde makambo nyonso ndenge ezali. Donc yango wana mpenza nasengi mama Olive oza mama na ngai oza mama na biso donc mama Olive sunga ngai naza mwana na yo donc naleli mingi donc nazolela na baémission nyonso nazoloba mais on dirait bainformation ezokomela yo te nasengi bosunga ngai mama Denise sunga ngai mpe mpo oza mama oyebi ndenge mama azalaka na bana na ye en tout cas ezala bien soki bosungi nga et puis Sai Aboubakar Liondo bandeko na nga nyonso ya groupe Sai oyo bazalaki les anciens acteurs de Sai donc bosunga ngai liboso po bino bo batu oyo bakosunga nga liboso eza bino nde boza bandeko na nga ya liboso nazo lancer message mingi pena epa Sai osunga nga ebele na hôpital osunga nga na ndako mais kolemba te yo oza présent na nga donc namonaki obeti tolo beti obike non pululu aza mwana na ngai mais bolinga te ke non nakufa lelo ebongo lobi baya koloba ke papa Océan pena azalaki bien na biso te ntango naza nano na bomoi bosunga ngai pena ezala bien. Merci. Merci na babone tout ya Leke TV, merci na yo Papa Océan courage na biki na sima émission osengi ba EDBD odina mama Olive asunga yo na biki Jonathan Dayo na ba tag plus a rochela biso yango bato ba sunga oza na famille o état de la rayo ozo souffrir vraiment oza vraiment sposa ya lisungi yango biso awa Congo Liziba message voleka eza bien
émission bato ya ma bakoki kosunga yo ezanango pourquoi ezanango mabete. Merci na abonné tout, merci na Jonathan Dario, merci. Moi banga na otiki loboka mabanga na otika yo babi ya papi le roi la carte limitée Chichichi Boula Gastino Mangala bar 30 jeunes à Montréal. Tout bolinga Kevin et pendant les ketchup c'est pas une émission de la bien. Bientôt là couloir les ketchup, bientôt là je pense na quand vacances bon espace bien couloir les ketchup place Montréal pour l'étang, place Montréal bien grâce à bateau balinga Rabiso bien sûr on est là, il n'y a pas de souci merci na yo na otika papa séant aboka mabanga Chini moi na lemba na PC moté soda mulemba museza zate na sima caméra bon avec Jonathan Dario caméraman le plus suivi caméraman le plus célèbre pour le moment il est sur les réseaux sociaux de fou la carte de ministère carte la rana Nicolas Moko pour l'instant c'est Jonathan Dario il y a pas Dario important des obailles dédicace Major Zolo Zolo na peso pe bambote et puis Major Zolo Zolo Maggie Saidi na peso pe bambote elo rotindaki na zwaki yango merci noko na ngai André Kachama Kabamluila Papi Mandela Jili Mandela Jili Kachama Koko Kachama bandeko nanga nyonso oyo balingaka ngai donc bandeko nanga nyonso balingaka nga donc napesi bino basali Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous